Mwasi pe mawa bandeko mobali a gagné DV loterie na mwasi na ye na bana mibale basali ba démarche nyonso tout tango ya kokende mobali akei ye moko après aboyi kobengisa mwasi alingi abengisa kaka bana na ye asundoli mwasi pona nini aboyi kobengisa mwasi qu'est-ce qui s'est passé mwasi o bozalaki na ye bobeti DV loterie ensemble olingi akende so mikili ya mpoto te eloko nini eleki wana c'est ce que nous allons découvrir dans cette émission mesdames et messieurs. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jemistone, nous sommes sur Meya Street 183. Jemistone Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na biso na Radio Lokole Masolo et pa wapi tokuta na ka pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na mboka na biso République démocratique du Congo en particulier à chaque fois mais aussi na communauté africaine to batu ya Mangala bazalika batu ya Congo démocratique te Brazzaville te mais mutu nyo surtout ka lingala tala programme na bino ya ngo oyo yambo to banda tika to pesa matondo pe longonia na ba oyo ba supportaka Radio Lokole Masolo na moni wana Mama Charlotte Caputo la dame de fer tika to profiter to pesa pe toto souhaiter joyeux anniversaire na ba
bande kono soto balandi ya Radio Lokole télévision toko banda bongo na Bienvenue XD mbotama elamu tope joyeux anniversaire à Bienvenue XD na Cape Town yembula moko ebakisami na oazai nango Bienvenue XD lia mela sepela po matondo ezongo mboka yo to profiter pe pona kopesa longona na ba parents o babota yo Bienvenue XD joyeux anniversaire à Théo Ngando, joyeux anniversaire, Kolo Protection Service PTY. Mbote na yo, pe joyeux anniversaire na yo, Théo Ngando, lia mela sakana, eza lelo mokolo na yo. Voilà. Lelo to kobete na lisolo bande ko to mesna kobete lisolo mingi mona kabiso te mais ça dépend ermo mona kabiso bilisolo ya lelo to lingi to beta yango po to monana boye. On a disposé des moyens pour tout monana. Ndeko papa benga mabotia bakiti bo vanda le seul programme, la seule émission oyo la kaso ki tolo loba papa ko vanda, mama ko vanda na bana ba insanité zalité pona koyoka kosola na loba chaque fois oyo na betaka masolo za ngai moko te to betaka ngo ensemble na bino. Boko ta bande ko to partager bo ka lisolo oyo e ko pesa pasi ngai moko pesi ngai pasi mais conclusion na ngoto koyeba et conclusion za libongo pona nini comment est-ce que bobeti développerie moi siatika la yo kende to yebike mboka na biso Congo démocratique et komi pasi non seulement Congo démocratique na africain komi pasi pona bango ba est vrai alors moutunos tout ba tu es bel en tout cas 80% ba tu rêve na bango za la cap a kende bongo États-Unis d'Amérique a pesa ba chance na batu oya ko beta développerie pour na gagner visa green card to beta yango chaque fois to beta ça rappelle yango to expliquer ka ezalaka teke ce ko gagner développerie ba ko futela au billet te ezalaka ba facilité yo pour ça la résidence permanente au comme libre aux États-Unis parce que ça na batu kutu ba kena États-Unis na visa komi wana moya ça ezate moya ça les ate a ça na ba document ya batu pour mokanda ya malonga ezate kasi soki yo o gagné développerie o kokende États-Unis o komi o bandi ko sala musala mbala moko yango avantage nango ezalaka ndengwana alors bande ko ba beta ka développerie kala mingi to ba beta déjà na octobre 2022 na me awa ba résultat e ko banda ko bima kasi lelo to ye poto beta li solo kaka o eza na trait et entrée na développerie ndeko pesi li solo ye moko azali sika ba na Amerika to bengi pe moi si na ye to confirmer to koyoka boka li solo na loba à chaque fois bande ko pesa ka biso masolo to betaka il faut la ka sûr que li solo pesi biso ezali histoire vraie pour to vérifier ka évidemment ezala masolo mususu so to beti yango moya ko vérifier ezala ka te mais vérification yango eyaka pendant que émission to bet ese betama to après émission ba répercussion yango to ko beta li solo kaka ndenge ba pesi biso soki o monike ndenge to beti lisolo ezali yango te benga na limemia papa Fiston boni Radio Lokole omoni lisolo wana o betaki ezali lisolo na ngai mendeko wana akosi abeti yango bien te biso to yoka ka sonite to kozonga na biso sur na télévision pour na to ya kobungisa po yango nde ezali musala na biso lokola pe lisolo na profiter na pesa message tozali na ba épisode ya l'émission o to ko sala titre nango boyebi ezali conflit aux aïe ko opposé Simalto na Bienvenue oh parce que ba camarade oui c'est vrai que camaraderie qui paraté beaucoup na standing moko na vite mais tant que beaucoup na mikili poto to libanda beaucoup ba camarade des problème mon côté alors Bienvenue ba yokana kitena muninga na Simalto et boti makambo ebele to yokaki leki ya Bienvenue akome kolanda mwasi ya leki ya Simalto abotola e mwasi ya konsona kati wana toyokaki masolo o atala ngote ke na page na biso to na Radio Lokole komona yango na se ndeko moko yaki ko bimisa ba liste ya batu o ba na sida na Toulouse alors na kati ya liste ya batu wana atanga ki ba kombo ya batu musu lokola ndeko 100 francs ye azalaki mobali ya mwasi oyo leki ya Bienvenue bona abanda ko bimana ye ndeko wana landaki alekaki awa a expliquer bazwa ki tori kwa coup de fil ebele à notre grande surprise ndeko 100 francs ye moko abengi biso papa 100 francs a expliquer alobi ayebi mwana mwasi wana te
comment est-ce que aye koleka na télévision pour asalir kombo na ye maman to landa ngai opesa ki lisolo olobaki peut-être papa bienvenu papa sans franc akoye kozala maladie wana bon ils appellent confirmation te maladie wana esengaka kozala na test okele kosala test papa sans franc alobi boyi mama la ngai malamu kende kozwa ye soki ozalaka na Toulouse tozalaka wapi benga ye na pesa o numéro benga okende kozwa ye bosala esa test ya sida po yo yaki na télévision olobi kaza na sida yango wana abia kosala test soki kaza na sida problème ezate boyebne kobongisa soki pesa pe na sida te oyebi kaka pe ndenge bokobongisa papa sans franc lobi boye o ngam na lobi te eza papa sans franc papa sans franc tokoyamba ye awa na plateau na biso mokolo ya lomingo dimanche tokotia programme ndenge tokoyamba papa sans franc ye moko ako expliquer awa a expliquer biso yaza na sida ya solo toza na sida te papa sans franc koleka awa bo partager émission o pona bandeko ya Toulouse papa sans franc lobi boye yaza la kaligorodo mais kolinga te komisa ye caméléon a changé ba couleur alobi asali moto malamu bato bayebi ye alingo kena makambo brutalité te alingi makambo malembe aye awa na radio Lokolo TV po yo ikoleka awa mama to bengi yo mbala belé ozali ko yamba téléphone te oui c'est vrai que tu es ko la busy mais luka moyen o en contact na biso o so na papa sans franc bosi sa makambo wana en famille rappelez-vous awa to yaka ko nuire batuté mais to yaka apona ko bongisa esika nde kwa koi yo o koyate esika pe nde kwa longaki yo pe o longa toko betela osiko lisolo bandeko lisolo ezali boye ndeko mobali apesi lisolo na miti oyo azali bongo na États-Unis déjà azali na Chicago ay papa Fisto kotanga kombo na ngai te beta kaka lisolo ndenge awa ba papa ya bwanya bazalaka ba ye ya bwanya ba mama ya bwanya ba ko expliquer nga na sala nini yo kama o mwasa sali yango na boy comme maye na États-Unis ay papa nga nazalaki na Kinshasa ya na biso cousine na ngai abanaye koteka ba malewa ba batiki ba cousine bateka ka ba dendo ba mungusu ba mbisa okauka na kuana ba kwanga ateka ka makasi ateka ka boyebi batu musu ba ko bomba mbongo te alors cousine na ngata ngale koteka ba bénéfice na ye abanaye kopesa ngai na bombaka ngana so bombela ye bénéfice na so bomba bénéfice mbongo ya cousine na ngai ekokoka $500 tango koki $500 bandeko natali boye $500 seru wana doki oyebi kisasa ndenge zalaka nazo comprendre peut est na fandaka na kisasa ngana maboko na $500 bitambula tambo na ngai nakuta na groupe ya ba camarade moko boye bauta ki Luanda ba ye babino mikolo Luanda zo pesa kitoko mutako ke de poto facile à partir à Luanda consort soko zaka na $400 OK na yo Luanda OK luka vina Angola ngala tali boye ngai pe na mbongo ya ser grande sœur ka cousine ka me grande sœur na signé yango papa Fisto na yebisa ba onde moko te na ndako na bima na ndako na beloko moko tsaka muke na zo mbongo wana oyo ya wana ko simbisa ngai na kota la Angola bref na kota ya Angola na dépasser ki ata ba $350 ata na komi Angola tikene ba $150 quelques bref na s'installer makamna so ba lukanga na benga famille na biso après une année famille ba s'inquiéta na nenga kosaka na te na kotanga kombi ya famille na biso te ba s'inquiéta tango na mona ki ma position nga moko na benga bango ke no voilà naza na Angola bo mitungisa mate na benga pe ya ndenge zawa na ituzaki mbongo na yo wana pona koma na Angola na Luanda boyebi singa famille ebenda naka meko kata na kate ata ba lobi ba suki wala zaka leki na yo chakaka na se akiko luka ko pesa mwana mobali ba chakaka na se papa Fisto to banda vina Luanda vina banda na Luanda normal na bunda na kuma pe ko sala e consort moi stabilité ko pesa na kutana na mwasi na ngai na bali mwasi na ngai en fait ko bala c'est trop na kutana na ye ndenge zala to badi ko vanda to boti mwana liboso to boti mwana mibale na eko sala na mariage coutumier mouvement o ezalaka chaque fois que bandi o développerie bat bakendaka poto ya solo oui c'est vrai bat bakendaka to banda pe ko beta développerie moi sinanga betaka ngai pe na betaka to zwaka na biso te
kaka dernièrement awa nzamba a sali chance année je crois 3 ans passés nzamba salaki chance apesaki chance mwasi na nga betaki ngai pe na betaki tozela ba résultat pendant que tozela ba résultat avant que tout ça là papa Fiston boyebi vie ya mwana mobali za kale o et les bas er moko mona mpia ke kota kana ndaku boyeba vie angola ndenge za kangola za sundiza yiki banaka eza sundiza yiki kalate bande kwa angola bosa kota bande kwa angola mikolo tozo masole belé ya batangola bondi ya bontari batangola partager na yebike balanda radio le coller belé na batangola kuna to partager bandeko et comme le batangola na isolo oyo alobi to bande ko futa na lupangu moko ezalaka ebe lupangu ezalaka ezalaka na ba 4 portes le moko mampiaka batu bakoma ko yebisa ngai bazomona mwasi na ngai suspect mutu moko yaka kozwaye songa na ke musala mona mutu moko kozwaye ko tika ye kaka nanga za kobi Kisasa Brazzaville Angola da fait batu ya mangala soki ba simbelo likambalatio bakena na monti na suka ba comprendre bale bazo komona joueur moko boye ayaka kozwa mwasi na ngai bakoma komona suspect mona wenze bazo mona joueur wana na mwasi na ngai joueur équipe bon au monde équipe ngo paye bani combo mais joueur ngo za ki titulaire te abandaki avec moi réserve mais abetara l'équipe oye pesa ni combo to kotanga combo équipe wana te bande ko Angola bokomi na papa Fiston na ko mona moi suspect mais ce qui moi suspect bandi boko ko mona moi suspect nga moko pe na mona moi na ngaba message msusu ya bien te mais na chaka kana se boyebi soki moi difficulté zali mo chaka moi trouver mutu isoka na mutu makamsha mike mkolo ndelaka yango te mais to sengi na basi ya mabala yo ozana libala yeba ko za discipliner comme atamba basi mabala na ebite mouvement ngone yekende bande quoi ba koko na biso ba mama bane ko benga basho babala te basi ya ndumba obengo ndumba po na balite mais soko bali oza sundumba te mais et comme le contraire bande ko bali ko sala kindumba mingi za basi ya mabala ndenge toza ko yoka ba polémique zo tambola partout basi ya mabala ba osala kindumba biso a toka pona ko nuire te pona ko beta kaka pona ko sunga landa li solo ndeko sikoye ko sala papa Fiston résultat ebimaka te ya devil loterie ebimi tango résultat ya devil loterie ebimi papa Fiston to cheke bo totali mwasi nanga azuite ngana tala boye selected do ngaba zwinga na zui esengo ndengo ambiance na tala kaka organiser devil loterie to sepeli libota mobimba ngai na mwasi nanga na bana biba to sepeli to kenda Amerika poto ngana betaki na déclaraki mwasi na ngai mwasi petanga betaki a déclaraki ngai siko ngai na zui mwasi nanga azuite cela veut dire que biso non c'est photo kende n'est-ce pas to rempli par ba condition basenga ka papa Fiston to ken ambassade ngana mwasi nanga na bala to rempli ba condition nyonso tout kasi possibilité peut-être la quitter nga zaki na passeport nanga déjà bangolais mwasi nanga zaki na passeport te bana ba na passeport te boye na ba condition o basenga ka soki bobalani il faut voir la biso attestation de mariage na makamba devil loterie bat o ba betaka devil loterie ba yebi yango mariage coutumier etala ka bango te ba kipaka yango te il faut za na mikanda papa Fiston to bala mwasi na ngai na mikanda na l'état te na pesa ka na kanga lupango nous étions obligés à kobenga na Congo la famille na ye na famille na ngai mais ba to yebani ba famille to pour ça ya kanga lupango to sala ba démarche ba kenda ko sa la biso attestation de mariage na commune na biso na kotanga pe combien ya commune te attestation wana eye lokola to balana ba antidate ba date to balana na Congo to vanda rasiko na Angola to koti sa ba dossier wana so kitoko papa Fiston kitoko ambassade des États-Unis approuvé aisi biso to na ba passeport tango to kesiko ba passeport moi si nanga na passeport te na bana ngana pesika ya passeport na ngai batuni nga passeport ya bana eza wapi ina ya mwasi habite zona ngote to sunga bo premier ate to pesa yo visa yo zo kende mais osala tout soki bazui ba passeport bango ba ya pe na ba passeport na bango pona to tela bango visa ba kende boyi ba démarche wana ils ba pesa tant que pendant une année c'est bon papa Fiston tango déjà visa nanga ebimi makambu nyonso tout apesi ya mwasi nanga ebanga na nute
pendant ce temps mwasi nanga ayi kokoma na zemi pato ande ozela mwasi akomi na zemi mwasi pe aboti tangu mwasi nanga aboti tangu tokende ba démarche mwasi nanga na zemi déjà moi ekomi ba 6 mois tokende ba démarche tangu nga visa pe ko bima mwasi nanga pe aboti bref moi na biso ya suka azalaki bébé tangu nga na kei mwana azalaki na bakoma idana ba inane nga na yeko kende na ke États-Unis komi na Chicago na bundi to sola pe na mwasi na ngai mwasi pa zo na kaka dezalaka wana bosa na nga makambo ya mwasi ke un certain joueur na yabi joueur pour d'abord comprendre to kosuka wapi siko qu'est-ce qui s'est passé na invité par Megari soki ndenge nini natala message na phone boye camarade ya mwasi na ngai message ye na téléphone na ngai ah chéri boni oyebi ke mwana akuta zaka mwana yo boyo bikolo zo pe su mwana mbongo ya mwana te ndenge nini fosa la tous note donc ngaka la mingi te na kolanda nga mbali na nga les États-Unis to gagner des ADV loterie et puis vraiment en tout cas 2 jours oyo o sala ki nga kitoko to ko mona ndenge nini po to sala lisusu message yango wana oh atali boye et puis si mutu ko soit oui effectivement après fiston na kenda na téléphone na ngai na zala numéro ya mwasi ya camarade na baba ezala kaka par exemple pas moko bale ko sola pe na téléphone na ngai na changer téléphone na ngai ti sim na ngai ya WhatsApp ezala kaka numéro ya ngola donc automatiquement ce message ye natali boy oh mwana oyo message apesi nga ngone erreur alinga otuna la mutu mususu do nini mais yem tagane développer na bengi maman numéro wana na bengi ye fi wana avi oui papa ngam na tindeli message wana likambo na ninga ko yebisa yo esala nga pasi mwasi na ondenga ali wana ya tournaka na joueur omotanga ninga yeba ba joueur amona de ba soupçon na maneko ba preuve kaka comme les États-Unis ba soupçon wana ton camarade ya mwasi na ye ba camarade pe na saka bino mwasi di base kana camarade te mais ye pe fiona pe ata pe mwasi di bala ngana bombi mingi papa muninga na ingai atournaka na joueur moko ya équipe moko boye ya Angola azana pe grand joueur penate amona na yeba ya grave te mais joueur a moi quelque chose kutu bilo comme subane ko lena ndaku e bande ko ruta e pa ya mwasi ande ko pas joueur c'est vrai moi na kutu ndenga mundi zemi wana kutu mwasi na wasala tu alongola e longwate mwana wana zaka mwana ya joueur tala pena bien ko mona ke mwana za elonga ota za elonga mwana joueur wana ezande boy zela kutu na tindolo lo mususu atindela e photo mususu pendant que ya na États-Unis mwasi na ya ndaku asangisa photo ya ye joueur wana na mwana oya suka ko ba inani yako ba 2 ans ça pas viston soki otali pele longi wana boy ye joueur wana mobimba na regretter ya kosakana te epesi ngai kanda ngana obunda nasala tout na bengisa bango ba osala matata boy tala mwasi nanga sali entre temps papa fiston na tinaki déjà mbongo mwasi abimisa déjà passeport bana pe passeport na se maîtriser le kola mobali kaka papa fiston na Angola na ba pire camarade yeko sala ke sœur na biso oyo na lia mbongo na yepe ayeko koma na Angola na benga sœur na expliquer makambo wana na yebo ke kosolanga bana ngai mbale ya basi wana kompe na ba doute est-ce que bana ngo basa yanga to basa yanga te mais so otali bana nga basa elongela ngai basa mbale ya basi pisi ya mobali oyo auti robot na joueur wana basai lokola bana na congé bakende pa ya tata mwasi na bango ya na nga jibana ko mo fanda wana tang ba jibana quelque temps mwasi abengi ngai bon papa tiko nangani bana bakei kuna pa ya ça fait combien de temps déjà basai da soki 2 semaines mais makama ya voyage za ndengeni nsikoyo papa fiston na krakaki nebisi mwasi yo zana kindumba ya kosakana te nzoka mwana wana zaka mwana ngai te mwana ya joueur donc ba message ona bana ko kanga ngona epa na yo
oh jogo ba kasi jogo nzoka nde wane ko bimana mama oketina niveau yo okende koyebisa kozwa zemi kobota olinga po longola isimba te oyebisa ngelo moko te nyonso ozo na Amérique. Qu'est-ce qui prouve que c'est comme en Amérique awa ozana nga oza mwasi ya ndumba mwendo ozali wana bosana Amérique okoya so Amérique te pendant ce temps ba dossier ya bana na ngai déjà ba koti yango na Amérique bana bazwi visa papa fiston semaine prochaine bana nga bakoya siko nungu za ini to na si mwasi ndengwa na tandi ba vérité nyo surtout mwasi atali nana yebi vérité wana muninga na ye aswana na muninga ne ya kosakana te akotanga komba muninga na ye te tokene ba détail te to betilo ka lisolo po ye makambo zo leka na komité na biso batamangana siko papa fiston na pesi solo obeta pona nini ezo pesa ngai pasi possibilité zali passer na ambassade ba otuna ngai mais mama na bango azali wapi na on a répondre on ambassade télé non mama passeport ezo traîner soke bimi mama na bango ba kota passeport siko ezo pesa ngai mutu ko swa moi si wana akokende te na koti sa ye akende kaka airport asala vie na boya ye papa fiston tona tika endengo wana moi si na nga siko bandi ko menacer oh non soki obenga na poto te soki nga na suivi aux États-Unis te na oke na ambassade des États-Unis kuna na ambassade des États-Unis na koyebisa bango ke non nga na yo tokosaki tobana na biso te tosala certificat ya mariage ya lokuta comme ça na bana ngo pe batika na bakende te bana ba otika ba okende te ndenge nini basi déjà visa est-ce ba ko annuler visa bana papa fiston pesi ngai mutu ko swa tala mwasi ya ndoki boye oleti kata bana na ye mo bakende poto ali ko tana bana na ye bakal bana bakende te na ebite isolo ya boye okosuka ngo ndenge nini na bandi ko sala ba confusion papa fiston est-ce que na bandi ko raisonner na uti ko esa bino awake yaya na biso na liambongo na $500 ona bandi ko bomba est-ce que na zwa na ngai passeport ya na biso na compte na ambassade des États-Unis yaya ke na compte ya mwasi wana to na sa ndenge nini est-ce que bilongi wana bakoyeba te na sala mécanisme nini to mwasi oyo kaka ndoki oyo aya na yebite soki otali mwana wana oya boti eza peda joueur wana mobimba ya mobimba papa fiston azala makambo na koyebisa so na yebisi yo mboke kufi na bini papa yebisa ngai oh non camarade na ye wana yebisi ngai abi na yebite soki camarade abati ba pilipili na mbungwa azolinga pe camarade na yakende poto te na yebite o camarade na ye wa kutu abana ko yebisa ye ke non joueur ango azala etolomo bokomi ya etolomo tala etolomo mulai munene wa soko zibo tina mato ekangi yo matoi na osepe na joueur osakana te oh tala pena mwasi ya libala makamba zoloba do likola etolomo ezalite tikuma bampiaka alandi etolomo leki munene mulai ezokangi sina matoi ya zo kango bien etolomo eza bolingo te etolomo eza comportement te mikolo polémique eza na ba réseaux sociaux ndeko moko mwasi na ya kimi alandi mwasi mususu alandi bale mususu consort mais video ndeko wana bima baloba sana etolomo ya kosakana te soki etolomo eza important mais mwasi alinga kokima te akele pa mutu mususu tala makambo basi mabala basalaka ndenge baosambwisa bato epesi pasi ndeko wana qu'est-ce que c'est atia na se amema mwasi ngo akende poto rezwa visa pour ce qui mois prochain ayi pa fait asenga se un mois to 2 mois koki awa ekotombe kadik ba opère sur visa te wale seri abeta susu me ba nanga ba na visa yazo menacer ngai soka keite bana bakozwa ba okende te me bana nanga ba na visa apesi ngai kutu numéro ya mwasi na yango na benga ye mama boni radio lokole na ko telo voix moi mukyo kame to bombi kaka pona ba région de sécurité bande ko bana na ba voyager te to wi ko pesa ba piste belete mama qu'est-ce qui ne va pas oh papa tayo moko mo bala linga la kendete to nyoka mi ensemble si ko gagner des loterie a linga la kendete nyoso tu wana ese so kinga na gana na ngotika ye so asali bongo no kaka ndenge mobala lobaki na okena ambassade na kosa to sala mariage ya lukuta
attestation de mariage ya lokuta tosala mariage civil te ngala mama kasi yo sala kinini mobala yebisi ngo sali bondumba obimaka joueur et consomme ka te papa wala maka mususu eza maka mwana mama bon soki mwana oya suka azali mwana ya mobali na yo pona nini papa saleli ye makambo akende te o papa wala eza makambo ya famille etali mama famille te ndenge ya ko funda pa na yo yebisa ye ndenge wana soki nga na kei te ye pe bana na ye baokende te akozwa pe problème po akosaki tala likambo niveau ezali yango ndeko ye nango na réseaux sociaux mpona ndenge mabe te mpona konuire te oyo ezali radio lokole epai wapi bapapa ya bwania bazalaka bamama ya bwania bazalaka bayaya ya bwania bazalaka bosunga ndeko asala nini po dans 2 mois awa soki passeport ndeko wana ya mwasi ekoti te esili makambo nyonso esili eske akimisa bana baya na Amérique ate bebe na Amérique to asala ndenge nini tala makambo oyo to yango awa eske abenga utu ya na ye wana ba manigancer ya na ye oyo $500 aya na place à mwasi na ye to asala ndenge nini to soki na biso awa pona lisolo ya lelo to betelo lisolo oyoka basi ya mabala tocha na se eske ndeko mwasi wana alandaki etolomo ya munene mulai to mpiaka ndesala kendenge wana patience to ba na pour le meilleur et pour le pire léo to juite loyi peut-être to kozwa to suki awa merci na mamari na umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage coordonnatrice ya chaîne Oyo Radio Lokole Télévision bo s'abonner massivement bandeko to partager émission to partager ma programme Oyo à chaque fois soki di solo intéressé au té peut-être et ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala merci na la femme de fer la dame de fer Mama Charlotte Kaputu sponsor officiel de la chaîne Oyo beaucoup bien c'est que bien voilà nous terminons aussi par souhaiter joyeux anniversaire encore pour la 2e fois aux téléspectateurs de cette émission au Radio Lokole Masolo. Je pense là à Teyongandu Protection Service PTY. Bon anniversaire mon frère. Mais aussi à Bienvenue XD na Cape Town. Joyeux anniversaire mon frère. Mbote na yo aussi kozali Ladi Lukelo depuis Valencia. Wana molandi monene ya Radio Lokole Télévision. Ladi Lukelo depuis Valencia en Espagne. On est ensemble. Portez-vous bien. À plus. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te.
alobi boye grâce à maman Charlotte lelo yo ba Tanzanien bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bonoma. Il y a une famille fashion. Tongo la muki, avola la nda pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les yali, non tout. Une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille, au moins la signe, c'est une famille, quoi. C'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a fait, on a ensemble, mais pas moi, ils vont aller. Là, tu peux oser la petite, la relax, voilà. Nous sommes une famille. Une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on a dit les bâtiments en bout là? Ouais, ça a mis accompagné quoi. Moi, chacun fait au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant la bembele, je suis papa. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de moi, c'est une famille. Jaquette Oyo. Moni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,